Panza Sango Bilili. Balobi Panza Sango Congo meilleur site. Donc Sango fait Panza Nara. Sango za ki fêter. Sango ya yemo papa y Panza. Panza Sango Bilili. Une image, la kisa image Panza Sango ya Congo. Soki omonani na Sango Congo te oyebani te. De foya na Panza Sango ya Congo. Solola ba solola po Sango na yo e Panzana. Panza Sango Bilili. Panza Sango ya Congo. Biso tutolanda site wana. Grand site ya masolo. On a reyoka ba nouvelle. On a reçu information. Panza Sango ya Congo. Et d'une image kitoko. Panza Sango Bilili. Ça c'est Tchèque Libiani. C'est ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On le fait tout dans ton souci. On a ça bien au repos. Faut que nous cabaret, bah yebi batal la place. On va y aller dans le témoignage. Il y a c'est bon le aya si tu as pas boga tu as pas petit boga. Où est le écola ko 3W Panza Sango ya Congo. Là il y a biso bogo. Et dis nos images la pointe toujours. Et Simba. Il a fait du retour de moi. Il a lu.
bonsoir na episode no kaka nga balance na osala nga musala nga na ye ana matanga Marie Misamu tozo clôturer tomoni mama ani par rapport ya matanga oyo eleki ndenge nini se sentait que ça qui bien tant soit qui sangwana ezali ndenge je voulais seulement bénir le Seigneur pour matanga oyo ndenge Bible so bana biso dans toutes choses nous devons rendre gloire au Seigneur tozongisi lokumu nyonso epai na ye po ye kolo ya milimo azwi bomo ya ndeko na biso. Bible lobi ete baoyo nyonso bazokufa kati na Yesu bakokufa libela te bakosekwa nayebi te eza pasi na nzoto me na molimo nayebi te un jour tokokutana kuna na ciel eloko nakoki koloba ke eza pasi. C'est pour cela le moment oyo biso na oyo ndeko na biso Maria kufi mort na ye est interpellé biso moko na moko tangu yango oyo soki koyoka nezalaka te tangu yango oyo nazosenga ezala ba musicien oyo baza awa na poto ezala ba musicien baza na Kisasa toyokana tolingana na bolingo na Nzambe. eloko nakosenga yango wana balansoir aosa toujours musala na ye balobi tozaka na matanga tozolela Marie Misamu tokundi lelo vraiment mes condoléances na famille ya Marie Misamu na ba mama na ye na mwana na Riti Misamu vraiment mes condoléances à toi et sois forte aux orphelines de maman pas de père. Maman Immaculée tomoni pe awa na matanga ya Marie Misamu. Est-ce que vous avez un mot à dire ou pas? Pardon, question bien. Monio a na matanga ya Marie Misamu. Vous avez un mot à dire ou pas par rapport à matanga ya Marie Misamu? Bon, Bible zolo bana circonstance nyo soto comme Nzambe. Bon, tozaki na sœur Marie Misamu. Et ça est Bible zolo ba c'est sengo na bo bazo kufa dans le Seigneur. La okaki azaki na retraite. Nzambe azui na kati ya mabondeli, gloire à Dieu. Yazui grâce wana Nzambe azui na kati ya mabondeli biso pe to bongama na tout ton elono kolo bana ba to bongama parce que liwa ela kakate ye ayebaki kokota na mabondeli ekotie me biso ba oyo ekokuta biso ndenge nini ekuta biso na kati ya odonga ekuta biso na kati ya ofinga ekuta biso na kati ya barankine na mokolo lelo nazolo ba bato bazala bakanda na baninga liwa ya ma sœur Marie Misamu ete ya biso tokati maloba te maman par rapport à ba rumeur oyo ezolo ba mingi après liwa ya Marie Misamu pourquoi pas tant na ibisne tout chose en moko loba pourquoi pas tant Marie Misamu azala qui en vie ba yaki te pona ba loba quand on mutakufi ba rumeur comment vous nebele okoloba ni par rapport à ça. Bon, merci pour la question. On a vraiment, c'est triste. C'est triste que batokoloba mabe ya moto tangwa kufi. Na préféré ki mingi baloba mabe ya moto tangwa zali koloba na ye moko ke non boeza mabi boeza bonabo. Oyebi na pesi mutu Nzambe merci parce que apesi occasion na koko témoigner muke pona na portable nanga awate mais ba témoin baza ebele. Avant sœur Marie Misamu akufa ndenge na okaki mosala Nzambe moko azoloba pourquoi balakisaki basali na Nzambe te que problème ekoyela et tout ça si balakisaki eza parmi bato balakisaki bango nga pe Nzambe balakisaki nga mobali na nga aza témoin na bengaki tosolaki na bandeko ebele baza ba témoin na loti vraiment na lotaki yango na loti na famille ya Marie Misamu na loti sœur Marie Misamu et tout na bengaki ye on a bengié ceux qui balingi même na portable na e so batali message bakomona na date parce que na ko tricher na répondre message mais date ezali na portable na message na e ya imo na tinela de baba meilleur ve ba Noël na ndenga zo matanga na souhaiter qui e ba mes condoléances na publier qui pe matanga na ya grand frère na benga pe ba ndemsuko wa prendre bango. Et puis, tant nae ko lala, nae ko mona vraiment, nae mona akufi. Nae mona makambaliwa wana na mama ya sœur Marie Misamu. Na lota ki ye na mama nae. Alors tozolela vraiment makasi nazaki vraiment na mimo na lpanga ba Marie Misamu nazolela. Tozolela Marie Misamu na mama. Mais tout bon de la maman zanano aza atika na bomo tout bon de la alors na benga ki sœur Marie Misamu na benga ki au moins 3 fois na partager quand même la sœur Mima Vatiko aza
témoin na benga qui mais azoya ce que tu le dis par rapport à la question on a posé que conseil nous ko pesa na bato wana bazolo n'importe quoi si maliwa ya Marie Misa. Bon, n'importe quoi bazoloba batika koloba parce que mutu déjà ça kufima iso ke sopani balokota kango lisusuté au moins que Nzambe a sala ndenga sala ki na Lazare après 4 jours a sekusa ye ko zale sema na biso nyonso bato batika koloba pona sœur préfane que tala Nzambe honorer ko kufa na ye bien sûr ba mikakatano ezwami mais oyo Nzambe sali kati na ye eleki nyonso. Merci beaucoup. Balobi restez toujours tozaka wana bazoyaka bazoloba Marie Moussa azalaki vraiment aimable azalaki vraiment aimable tozato lela kaka la balançoire ça toujours Moussa na et avis du public équipe ya makasi dit masuki me bala mandefa pembe derrière la caméra et dit nos images pendant son Congo tozolela ka Marie Misa tozolela e kaka tomona ba mama bonsoir maman. Bonsoir ma chérie. Tomoni ana matanga Marie Misa vous avez un mot à dire ou pas? À comment manquer biso. Ça lit déjà au moins que biso. Elle nous manque déjà. Donc souci pendant makasi mais ça de la biso nyonso. Liwa ça fait mal. Ça fait mal ko ya boye. Ko galo kwa bon o kansa to saka batu. Au moins na komi na okukuma ko to pona na souci wana ya ndenge to zangi pena Marie. Donc otala Marie on dit mateka ko kufa lelo. Pour la grande étudiant au kufa kala au kufa na kimobange ndeti yo mama kolo banini pona rite parce que moi na za orpheline na minute au passe azoka okolo bani pona mwana wana tant que yo mama en tant que maman biso wa mama to luka pe to sangana na bona oloba au moment to sangana to pesa ba idende la soa to yeba ni to loba po aza orpheline. On a été sur papa Nayaza vivant. Oui, papa Nayaza vivant. Donc papa vraiment a la proche à moi là. Parce que moi na kota la zaki proche à maman nae. Donc biso peto lukato benga moi na. Pe ba dresse nae parce que maman na zaki na compagnie na biso pe ba yembi. Donc c'est la mort mais elle était vraiment humble. Hein? Et là mon mari et là mon penza kangaki azaki humble atalaki niveau na été mais abana ko ya na biso na oyemba la chorale na oyemba pe na binisi disque mais ça mon na l'église la gloire de Dieu pour l'église la biso zaki wana ajoya maman sipé avec simplicité maman sipé avant que na bimina na ye na ko pesombote ayebaki ke ngala zaki ya na ye ya zaki leki malgré mon bozu na ye en pleurs naïe, elle était vraiment humble. Nous sommes pensant à Koumama en toutes choses, dans le malheur, dans la dans le malheur, dans la joie, pour te rendre quand Nzambe le Koumounaï. Merci beaucoup Balobi tozo monaka ba mama kaka rythme ça mon courage à toi ma chérie zala forte tozo monaka ba mama ka bazolela kaka nanga pe mwana ba ona za peka na o mérite yango koyo za bien papa babila banaso maimisa makufi banda makufi makufa kila banaso mona na te osali video tozo kana te papa na so perdre ma Aurélie maman na payé attaque ya seconde kabeka bengele na mama ko ba ko basi na famille wana benza ya suivi tika maman na Josué Marie moi na za na bana ba ki ko sur le terrain place pour panza mataka ma misa ma yo na privé comme ça la passe dans la maison ça va ni ko na la ça va ma misa ma et ça
la balançoire azul et l'ensemble na ba maman to le la ka misamu que ton homme repose en paix maman tout le monde peut me pandi je pense que kozanga un mot à dire par rapport à liwa ya Marie Misamu. Bon vraiment liwa ya sœur Marie Misamu est choqué biso vraiment letinga na have ma fan na ye parce que na 2010 peut-être en 2011 na traversé vraiment un moment où c'était vraiment le moment le plus douloureux de ma vie. Alors grâce à ma sœur Marie Misamu et on des allés qui est vraiment lelo na nazala et d'ailleurs conforter nous d'ailleurs consoler là vraiment ce banzembo on a tenu éviter peut-être na quoi peut que j'allais inviter lelo de nazali donc on a appelé fan tam son numéro 0 il y a sœur Marie Misamu. Vraiment, elle nous a manqué. Mais comme on dit, l'artiste ne meurt pas. Avec l'œuvre naïe, tous les toujours ensemble. Il y a un cas qui a plus pour vraiment souhaiter condoléances dans la famille biologique, et puis la chrétienne, dans le monde entier, nous sommes qui posent à Congolais, même étrangers, alors vraiment, on a souhaité condoléances. Famille na biso nyonso vraiment tozalaki ensemble na sœur Marie Misamu. C'était juste ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Tout le monde peut maman Mupandi à cause monter à Dieu par rapport à liwa ya Marie Misamu. Maman tout le monde Mupandi tant aux qui sangwana et ça là qui ont dénini. En tout cas, et bouleversaki mais moi comme tous ba na Nzambe, tu dis que liwa eza porte pour na biso ba na Nzambe. Donc, Tokumisaki Kakanzambe, ça fait mal à que vraiment très tôt. Marie a Salaki, Moussala, Oyobatminba, Bongwanaki, pour Nantela Naye. Et Salaki passe Makasi, et autres ça la passe, mais comme tu as Nzambe, tu as Liwate, tu as été Liwande, il y a un monde qui écoute Sabiso, et à Porto, mais Mabiso papa, comme on a Jésus-Christ avant, Azon n'a pas papa, à l'écart qui parle Liwa. Donc, Liwa pour Nabiso Nzambe, ils apportent, ils sont bénéfiques. Il est accueilli, il est esili, mais biso toto continuer vraiment tout le monde y a écouté na retraite. Bon on a eu penda tango ko ya écouter la biso esika nini to kumisa Nzambe tozo yembela Nzambe tozo sala Nzambe mais to lukato bon sabazi na biso na Nzambe bité diwa egoya to ebité écouter biso na position nini au nyonso bato bazoloba vraiment ça fait mal mais eloko monga na yebi ke akufi na kati ya retraite donc yesu alimbisaki mama tokati maloba te par rapport ya mwana na ye bokoloba nini yoza mama obota deja oyebi place oyo ezalaka mpona mwana wana okoloba nini mpona Rite Misamu. En tout cas merci mpona Rite eloko na kosenga kaka mama na ye azalaki ntango nyonso kosala Nzambe alanda nzela oyo mama na ye azali kosala ntango nyonso koyembela Nzambe kokumisa Nzambe asalela Nzambe atala Nzambe atalela moto te mpo moto akodecevoir ye moto akopesa ye promesse lobi akopesa ye lobi akobaluka na ye mais soki atali Nzambe Nzambe aza Nzambe ya baorphelin soki ataleli Nzambe Nzambe akolongisa ye. Merci beaucoup balobi babi edino image fokota ozala kaka tala balançoire osaka musana ye edino image kota ozala bisoka image batuna ngai pourquoi la balançoire tourne te nikolo ezomonana te nayebi bino naza kaka na osala musana nga nauta eko perdre temps na nga makutu na nga akufaki yango na bando omonana te yango na bando osala baimage te batuninga pourquoi osali meme pata video te mpona liwa ya Marie Misamu na baki ngamona ya sur place matanga ekozala place matanga ekoleka yango na ye ezino image sima bilili tomoni mpe balamine baza lamine poto na poto mpe aza awa di masumu bala mandefa pembe ezino image ino biso image tina kati merci. Merci.
Sans suite. Vous avez toujours la bonne terme. azaki moto esengo azaki bato aza kopesa bato esengo oyo biso baartiste ozaka posa na biso ezaka kopesa tiake na se na Amen.
devenir capable mpe ya kozongisa motu na mokili ya kosekisa epuis toyebi ndeko na biso balakisa résurrection makasi donc de ce fait nzambe kaka azwa lokomo ayebi bamingi bayebisima bamadusha mais nzambe akoza mpona mpe ya likolo mais nzambe azalaka na besoin mpe ya moko so faire frictionner mais seulement non besoin d'un point de vue hypocrisie balinga ye te enzambe alakisi ekako basalelaka ye bakolaka kosula kaka ndenge bazomona nde baolelaka misa ezolakaka te azalaki elekona vraiment nzambe ayaka nzambe azokaka likolo ya kokona ye azo mpe nokokola bato bazolaka ye azo mpe nokobikala kokola bato bazolaka azo mpe nokobikola bato batekasa
Panza sango bilili. nakangisi izo na bo bolingo yaka tovanda na boye panza sango ya Congo sango panza na edino photo image MJ30 pazaka na kati boss Panza sango ya edino image Panza sango bilili basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola koloba vérité Panza sango ya Congo image Bozaki ya kozela, bino sango ya malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na bino masolo ya sika, site ya sika, makambutu ya sika. Eza kaka site moko, bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo te tracasser te, balandi ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te bo se tracasser te site na bino yango wana edino photo image na Paris edino photo image na Paris edino photo image na Sarah Edino image maison race de cœur Ambara Kousiama. Alors olingo sa ba mariage na yo ba anniversaire ba retrait de deuil edino image tour du monde bakanga kata kwa kandala la kati ya Paris olingi bilili ya soin olingi masolo ya kitoko na Paris équipe ya rapé moko edino image lamba ba bilili batu